Ouais, moi kala oyebi kaka nasengaka komba cage mutango kombango ayakate Pasolo la vérité. bilamba tout wana lataki donc oyo eleki yango na chere ekota na kati donc to bandi bon etikala ndambo Pasolo la vérité. oyebi na poto bagroupe esalami ebele bagroupe esalami ebele mais natikaka kokota groupe moko te mpo nayebi na kati ya bagroupe désordre ezalaka Pasolo la vérité. ya tandi awa mosusu aza ne vendeur Pasolo la vérité. Audrino Paris mobimbe bio poto mobimbe bio en tant que coiffeur oza coiffeur ya Will Ranson Pasolo la vérité. nga na poto mutu abangisanga na bilamba te poto mobimba te mutu abangisanga te Pasolo la vérité. Ici Sidi le cœur Yabino, encore une fois, le 15 juillet, na terrain GD, à partir de 15h. Limba na terrain GD. Cindy le cœur, le quartier latin, ainsi que lui-même le coach Kofi Olomide. Kofi Phil, Kofi est vous tous qui aimez de la bonne musique. Salut et bonsoir à tout le monde. Grâce à toi W Solo la vérité, chaîne Amunene, chaîne Oyo, ils en ont à Paris, ils ont dirigé presque la chaîne Belé, où ils ont fait ça ya mboka ya Congo. Alors, na poko ya lelo, ils ont plaisir pour nga ya koyamba Audrino Muzombo, c'est un sapeur. Aza sapeur congolais. Moni ba sapeur mingi ba sombi bilamba, mais bazan a problème ya koya na télé. Ko bangate. Benga mingi nyema tokoyamba na sur la vérité soko bininga Francis Mbaza a gérer programme na tokoyamba yo ko betela moi sinon ma solo na kati ya chambre ya bimi balete ko za saper soko zoya a na plateau à télévision te ko betela moi sinon ma solo wana te ya kana télé tokoyamba yo alors makamu pe bilamba za makamu te ya kofinga ka batu ya boya ko kota ba problème ba polémique n'importe quoi bilamba za bilamba soko sombi o sombi. So, sombité, c'est l'année prochaine, 2024, son zamba souillé au sommet bilamba. Alors, nakata plateau n'a gardé parole te nazana Audrino Muzombo. Bonsoir. Bonsoir David Mombele. Kala? Ouais, nazali papa, nali. Moi kala pe mingi to monani. Ouais, moi kala oyebi kaka nasengaka komba cage mutango kombango ayakate. Bon, yango moni na vanda 4 mois après na mona ya leka panayo. Bon. Nous avons des amis qui ont combat cash tant que nous avons bossé. Ogo yebaye ogo bosana te oyebi. Ah d'accord. Garçon moi là ta comme des garçons. Yango mona nga na yena pièce moko comme des garçons ça très moulaï vraiment trop moulaï tina sama kolo. Bilamba tout wana lataki. Donc oyo eleki yango na chere ekota na kati. Donc to bandi ba etikala ndambo. Donc to ba ta la biso ke osengaki fataki mbala combat cash. Mais yo moko pronosaki yango yebisaki place ba komona ye ba yebisa ye sa fataki mbala ke Audrino Muzombo azoluka yo fataki mbala na nina pesa un message biso to ya banque te le ba manager na nga Francis mais poto bombe lo ba problème si o pesaki message na baksa sus na baksa pesa message OK d'accord fataki mbala place ozali bandeko bazakana fataki mbala ta mususu boyebisa ye ke ata l'émission Audrino Muzombo azosenga ye combat ya cage ça veut dire nga na hotelema awa place ba komi Greco Fataki a vendu awa, Audrino a vendu awa, babani ko bimisa biso ba comme des garçons. Mais Fataki Mbala to banana émission à partir Fataki Mbala. Fataki Mbala a numéro 1 comme des garçons. Comment il conseille le numéro 1 na bino, conseille combat cage. Ngata na bando beta comme des garçons na poto, yena no ayete, tango ya zo beta bilamba ya na ye takiba forme. Nga déjà na beta comme des garçons. Au fait nga na beta ba griffe belé. Naza musique na ngata miyake comme des garçons. Cavali, Koyalanga Gabana, na Ozala partout. Yoji, na Ozala. Tozo na kombo, na moni komo nezali Audrino Muzombo. Audrino Muzombo. Pourquoi Muzombo? Vous êtes angolais?
naza angolais na botamina kin na njili mama yemo et na tchaki kombo bazombo po moni soki muta yebi place auti te akoyeba pe place azokende te donc ba parents ba boti faut tombola ka bango toujours place bale d'accord comme ezozongela yo quoi to profiter to pesi bande kona biso Angola Botard Bondia Bonoit place bozali parce que na yambi angolais donc on a yamba yo en tant que yo pesa nga place mona yamba deux casquettes na yambo angolais ou bien quinois angolais ouais quinois angolais parce que bon bangolais mingi baza trop bilamba te ba ma trop mbongo bango otala film ba Costa Pinto ah oui à l'époque oui au monde bandolata ah voilà so otala film ana yo mona ba nde bandolata ba dona benja bando mona ba robe ça succès d'accord ba si so ke fête fois beta robe dona benja d'accord to pesi bande kono biso tu ya Angola mbote na bino Botard Bondia bono eti place bozali Audrey no muzombo na so yamba mutu azana to benge nationalité mibale ye aza angolais aza pe congolais do aza quinois aza pe angolais donc ça veut dire to kabola na tous les deux côté ba maman na côté ba papa azo défendre tous les deux donc Congo Angola au fait Congo Angola ezali royaume hein Congo eza mboka moko sotoki Angola Brazza Kinshasa Gabon eza ngo eloko moko d'accord voilà connaissez le moko c'est bien et tomber bien pour tout sur l'émission na yambo qui s'appelle non yambanga tout oza s'appelle tout motabilamba tout d'accord oza s'appelle bato basota la biso osali combien de temps na poto 27 ans. On sait les 27 ans à Poto. D'accord. Avant Poto, les cas Angola. Ouais, dans les cas Angola. Combien de temps en Angola? En Angola, on a ça là 4 ans. 4 ans en Angola. Ouais. Ok. Tant que vous êtes en Angola, vous avez qu'à s'appeler? Oui, toujours. Bon, on a moyen de Luanda, boutique pas bilaman en Angola, Zali. Boutique est athée, mais bana Poto, Bazoya Angola. Tellement à l'époque nazo zwambongo nazo somba so muta katani na sombi na ndo beta vraiment forme on a beta forme ouais. D'accord kim Angola na ndo beta forme na kim na beta pe Angola yo vous avez style obeta mingi style un style tout obeta tout un vrai sapeur faut l'attaquer tout ah ouais un vrai sapeur ya moni papa wemba wana bonga o mona beti t-shirt mobo ya muke salié sapeur azandengwana sapeur réalité que na sombaki il y a 20 000 il y a 30 000 non betande bonga ici sap pourquoi na équipe de France vous avez en difficulté ba koka ozoyo te na équipe de France ya ba siri kina mfumu na moni ba Trésor Ngando na moni susu ba alino scénario icône mon vieux pourquoi ba sokote na équipe de France? Oui, bien à poto, ba groupe salami belé, ba groupe salami belé, mais na tiga kokota groupe mogote pour na bien kacha ba groupe des autres zalaka. Tande ba swanaka un responsable lokolanga, ba benganga na kota na groupe. Papa de 4 enfants. Si ko ngai papa lokolanga na ke kota na groupe lobby na opesa bana nanga éducation nini. Le groupe Nzaka pour nous défendre bilamba ils ont groupe mabete ba zaba kuluna te ba bazo swana ozomona te bazo swana bazo welela ngana zaki na groupe o nazala kyawa monte ke simbate doto ba na poto oza na groupe te bilamba un vrai sapeur atambula ye moko soko komi na ba groupe ozoluka soutien na okité soko komi na ba groupe ozoluka soutien ah ouais oui parce que ça ba mususu ye moko se défendre te un bon commando ya forme a beta forme et moko et pas vendre na quoi un bon mikiliste so mon bazo swana parce que bango moko balingi ndengo na basangana et puis na kati na bango bayoka na te bango na bango o ni no lati o za cavalli oyo bon na salika plaisir na ba italien pour ba benga inga trop dernièrement tant on a les gars qui pa na yo na beta ki ba miyake na ba comme des garçons ba bi mende nous boudé Italie pe bana mai ba benga inga vene belé ya omoni lelo na latika na demande na bango Italie na sombeli bango ka jusqu'à Val pour na demande na bango oui ça va yebisa bango ke na lobaki on ndenga mabete griffe eza bilamba quoi est-ce que bilamba Italie ça bilamba dépôt
ya solo nde balobaka. Bon, ça dépend de place yo sombeli, so sombi na magasin sombi dépoté. C'est ça. Mais tinga boye. Oko ça va combien? Ndo beti ça va combien? Et la mbaya kanango kolobela ba prix te hein. So zo lobela ba prix au komitoro. La mbaya lobela ba prix te. La mbande beta e bomisa yo. So mon mutu aloba tout ba prix ya bilamba taneti chaussures. Eza la 20. Oh la 20 ba yebi bazara balata ngo troté. Eza cher mais na ko loba te ke voilà, mais et bomisanga ndé na beti concordance ya bilamba, c'est tout. Odrino. Mais on comprend bino comme si bino ba saper mingi boya na plateau comme si boya le quoi bomoni la ngai. Bino boya la bilamba mais boya la nga ba facture. Ta bosomba ke munde la pesa bino papité. Non, ba facture ezala. Mais pourquoi boya na ngote kasi? Bino tout cas, na voiture ezala vraiment utilité. Moni tanto là ta eza papier te, faut elamba. On se présenter na elamba, on se présenter na facture te. Ce que ezala qui mode facture. Ah, wanto ba facture mais eza bilamba. Comment on met ma facture? Et puis ça na vraiment dignité hein. Ya relaxa ba montant yo sombelo kona yo. Au cause là taper ndo lati bo lati bien lati kitoko donc voilà au côté moi bah vraiment ça peut comme jamais bah bisoka ndengwana ça peut ça te ka ba griffe ça peut aka te non ça peut aller beta bien bat ba monyo za élégant na miswa batu c'est tout non là ta mikolo na Paris bon mikolo za mutema vraiment ya muta sambela batu nde bazo swana trop o ngana moni et là ils sont en passe ngwana ils sont en passe bazo swana isusu bazo swana trop et puis makamba bilamba ba swana raté makamba bilamba okoko tsaka basité okoko tsaka ba mama te okoko tsaka bana te makamba bilamba eza délire toyeka biso nyonso ndeko dans l'équipe ndé ba msuba lekaki il faut que le kana ndenga bien bato pe batala biso bazo mona quand même bozana mitu mais ba mona bozo swana moi ça moto fingaki non wana vraiment yango moni mikolo ya peta mso na ya sauter na mambo oui puis que ça des autres ambo bah oui des autres pour moni ba vidéo boy ba na biso ba okola et kotikala il faut to yaka tozolo ba quand même les délire tozolo ba makambo est important ou ezaki toujours se délirer nango na ndenga bien to finga basi ba ninga te to si finga ba mama te to finga na kate ono silimbambe otalaki mikolo eta leka nazomona kande bazo fingana ko fingana nazomona ka mais eza dignité quoi ono sazolo baboye bozo somba bilamba cher mais bozana nkumate nkume ezate boza ça veut dire esprit ezate mais bola ta cher mais esprit ezate na bilamba mais kumango fola tati so zola tati za kuma nini kuma makelele bien kuma ya nini c'est ça le problème na kacha kuma wana ndenga zolo ba iza mabete mais beta kande bateni o lati o se présenter bilamba na yo tant komi ko finga ezobeba nde bazoke nango wana pona nga mumpe yango mona za oni na yena chape nga na za oni na yena chape pe foza na mbuka batika kufingana batika kufinga surtout ba mama basi bana batika monde bandi boy eke mulaya oyebisanga na ibinde bandaka liboso bandaka silaka na mosiko neteye eke mulaya kinda mabe na kosiote do bilama na bino bolata pourquoi kimi ezakate non bango ngana muta kimia ngamu to toyebi na poto na muta kimia preuve ame na yaka trop na be mission te na muta kimia et puis na weli sakate Odrino Muzombo boza na relation ni na Weranson nazali musicien o munene ya Congo ti omona ba palais des sports omona ba Zénith omona ba Bercy omona ba Charletti ba LC ebele hein de ti obanda omona ba tete wana ki ba bongisa ye Odrino Muzombo mais c'est que batu après que ça émission monte tourna kinayo batu ba bi bien que pourquoi makama bilambe baby
Audrino Paris mobimbe bio poto mobimbe bio en tant que coiffeur aux coiffeur ya Ranson. Comment yo koza la coiffeur ya Ranson oya obete sous masola bilamba ya. Mais un coiffeur c'est un styliste. Obi coiffeur un styliste. Pour la mboka na biso ba yebi ko minimiser misala ya bato. Omoni awa mutasukula basani mundela bongisa nga changa plongeur. Mécanicien na kin bato banda ko boya bazwa ba grand lara. Maçon, maçonnerie, na Congo pas na biso. Awa bazwa ba grand l'art. Misale belé o bat bano négligé na Congo. Lelo aba kuma osalango. Bazwa ngo bala. Rapport des athées, c'est la vie. Coiffeur non, ça perd. Coiffeur un styliste na webisa. Soko moni ba bazo défilé. Soko ba bani ba défilé, fallait que pas coiffeur. Au monde na zaboy, na za grande personnalité. Nakuta na ba mikonja minene so nazo ebisayo na kwa fara bato minene lokola ami ya président Angola Miguel d'Agosta ambassadeur ya Angola pokuta na ye donc à travers musala nanga et memanga na poto à travers musala nangai soko moni babenga ngambaka mbaka nani mutu na biso nani gentil tant azalaki awa na kwa faire soko zui ba Roger Tingi ba te belé bana ba gouvernement na et belé ozo comprendre un coiffeur aza styliste donc à part boulot langa na zamuta bilamba lisusu eza lokola yo pour ça boulot na yo bien sûr mais lati ça boulot na yo lati te mais mutu sozo tala mutu mo bo azo lobake odiri no musombo David tika ko ya modiri no musombo aza saperte aza coiffeur non wana complexé aza coiffeur awera te wana aza complexé et puis aza jaloux aza muta keto tima ah ouais parce que boulot ya moto monetinga na bala mariage ya munene na 2010 limousine tant wana yaki cher yo muto balate moi sinon muta balate bon ça ya yo te za moi si na sala mbongo bat bayebi Paris we beta solo wana moi si muta bala yo muta balate moi si na sala raté moi si na sala te banda na bala ya sala te moi si na banda na bala ya sala te nga pana nga bat bando na salon ba vandi bazomela ba jack ba chivage ba tuna mo ba tu na ba yebinga bando ya pana nga ba vandi bazomela bazolia oh ni nos ana na pemenyo oh les alliances ya mariage na moni wana ça qui na oyena ngone émission yango non oh ezali bilamba o na ko changer ya ay ko mabato ko tondi sa plateau yo papa wana ba complexer soko lingi na eloko moke oyo eza mpona changer soko olingi nayaka mikolo nyonso nazo changer nakoyonanga nakolanda complexe te aya atandi awa mosusu aza ne vendeur atekaka biloko na ye asala publicité na ye mais wana kolandaka bango te bazwana biloko ya basi yozo babilo mosusu balakisaki yo eza ya basi et puis oyebi epesaki nga kanda oyebi ke na Congo matière oyo esala portable eutaka na Congo yo bazokabela yo eloko euti na mboka na yo yozomona moto wana aza danger et puis azofinga président na yo arriva chaussée oye alata oyebi ka fingi 100 millions d'habitants ta fingi te alakisi non a manqué respect chaussée oyo a manqué respect na ba congolais nyonso abi président na bino ba no rêver président na yo ngasko bloga bongo na autorisant le kate il faut battre la drapeau babena no drapeau ya mboka so kitisi yango otuni nga muzombo pourquoi nazolo bango parce que place na uti faut le protéger yango soko eza na sentiment bilo musu basaila yango sentiment te portable ya kabela ki eza portable ya matière uti na mboka na yo uti na mboka na yo eza lokola bapesi mabele na yo moko eza portable cher mais eza mabele na yo moko uti na mboka na yo eza cher mais ya cher mais mabele na yo tu mona ba télé ba iPad ba portable to na ngo matière uti Congo mais matière na yo moko bazo fingelo nango ozo ba même alobi même na Congo 100 millions d'habitants mutu mo za ngote mais matière wana e uti na mboka na yo mo ba bilo musuko autorisaka te otalaki ndeko na biso mo ya américain yaki bon américain wana na sepela na za courageux moni ayaki no finga te
aye a présenté au azanango ça pesa wana ça pesa ki mutema mabete est-ce que bilamba ne wana za na temps sikoyo beza bilamba moya kala bon ako somba kala mingi na mona ki wana za kala mingi na mona ki za kala mais aza courageux faut féliciter batondeng wana uti loin faut féliciter quand même bon uti loin ye ndeko moya Irlande pe yaki gelor uti Irlande ayeko bundela Irlande on a pas natala qui était na mona ka mona ke ba pays mususu net ba Angleterre ba pays mususu bazo ya attaque na France pour na kama bilamba bino ba parisien ça bino de non ils ont ma bête ils ont délire mona ka cha forme faut ba tutu bazala mais bon mais on ndenga bien et comment mabe David Mombele et on a biso ki mikolo ko yana koki ko tika va na ngana parler et comment mabe les gens battu musu ba beta matenya on a Paris mais ba bima na télé te ba ya kana ba télévision boyete net bino basé belé on a Paris et belé basé belé mais comment défi et comment qui ba sac minene yo na sac amuke non ça que on a yenango parce que na changé deuxième fois to comme on a belé aux années obeti ta yo moko mona bino makambo yo mais tala yo moko moniti oyo ga pona changer oyo moni pantalon papa wemba toka na oka ngana papa wemba la caméra no yango pantalon oyo toka na oka ngana papa wemba bino baka na papa ouais basombango na isemi yake soki bakenda na dadi sosote bien Cornélie oyo na ba vérité ya pantalon ezala cher makasi tozala na oka na papa wemba na poto de pourquoi nous sommes en combien c'est miyaki bon na golo baba prix tes avis ka cher hein pesa ngai non ils arrivent vraiment cher l'accent va ndeko ouais ils arrivent vraiment cher oyo wala tanka yo na papa wemba on so azana ngote ouais bino ba ka na papa wemba oyo bon mon ngana changer hein ngana yo ngati ndenge ba complexer bazo tanda parce que nana belé tout ça une mission mon abi c'est que na ba comme des garçons na ndako il y a ba en plus oyo comme des garçons en plus il y a trop cher oh comment il y a trop cher non bah pour on a tout le bâtiment mais baby en plus ça sera cher la coupe là au monde qui on coupe pas bien au dîner mozombo on y trop cher na ina pour changer na pour laxater mais bon c'est mon équipe fata gimbala zo ganga trop au monde loko Jonathan à côté de moi c'est possible Jonathan omoni loko oblon so alati na Italie mabe omoni loko na olati so na eboye bilamba tout fataki mba alataki ekota bilamba tout parce que c'est trop cher ils a babenga ngo long métrage tout alataki zomona amulaye mais so limeka omona yo moko ah ouais autour de mozombo ils ont taille na nga omona bablamba na ngo bozo na ndako ba comète comme des garçons en plus ouais comme yango ah bon zomona na kina ngo pour la lata na été pour na bimisa soki ndenge ni ndeba l'autre là bazo bimisa ezali na nga bilamba mais mon biso to bala maman lobité kusa ndeba l'autre là te maman tabaki maman so apeki so fo kati Jonathan idenga na caméra zomona eza isemi yake mais ozo papa osala coiffeur ozo beta na yo non coiffeur eza métier eza lokola mécanicien eza lokola chauffeur eza lokola nani na ya poto na musala coiffure musala mute salinga yango wana chozo mwana azobeta bilamba boye musala wana nga na poto mutu abangisanga na bilamba te poto mobimba te mutu abangisanga te nana bilamba ya solo mo nyonso nalakisi bana poto bayebi te eza ya solo batrésor ngando baza bakolata me bayebi nga te basiri ikina bakolata me bayebi nga balino sene bakolata bayebi nga bafils edungu atala yo mais petit na nga fils edungu ayebi te silise bayebi nga bato tu wana monde bayebi nga tout to tikela mo temps au changer na o changer na nga d'accord je na le colo na l'action ni tala ka puis ya chemise pour mon ko do batende mais soko lo bino ya beba pamba pour tala ka ba famille ta chemise à plisser o ba de passer ngote te so le passer ngo bebiti
Miyake. Mais comme si yo beta trop Miyake hein. Trop. Baluka boye pour la caméra. oyo nabetiango mpona sepelisa bana Italie bakanisaki ke nafingaki yango mo nayeli bango mwa Italie mpo esala bango plaisir. Mais pourquoi obetaka Miyake trop? Nalinga yango trop mpo asalaka bien o mpe Miyake cravate Miyake. Ah, Odrino Muzombo. Bato kutu bayebisanga babio David Omoni Odrino Posomba. Asoma mwe la mwa à peu près 1000 personnes. David Mombele. Coiffe. David Mombele. Hein? David Mombele. David Mombele. Tout ça nos mission trop. Et bon, deuxième fois tu m'as la bengo na zo ba komba mutu. On change au wapi? Tena changeant. Ouais. Ce moment la bengo na ba komba mutu. Ouais. Bilamba boluka ya ngo bilambe. On va complexer et puis ba taureau sans allure. Ça na longo na. On va sans allure. Bilambe bilambe ça va David Momo. On va parler ta molaka. Il y a on ça va. Mon bel mon magasin somme d'azui longue. Il y a des colos trop. La comme des garçons. Somme d'azui à moulaï. Au fait ça ça fils à d'état. Ezali ça dépend ya beloko o yozui. So yozui na comme des gars au Japon. Moi dit Japon. Oh. Il a dit aussi. Comme si on eu le monde au Japon te hein. Zana la somo na Japon quoi pas. Bilo keti tu ki boke to ngisabila na. Tu kite madini. Japon. Ko sono zo. Oh keti ki bota bi na hôtel. Tomorrow il a yo boy. Ba lo ba plan, aplo na Paris abota ka bato. Ba je faut balak sa ko ana kat. Mon na kat faut balak sa. C'est la masolo yango. Na yebi na moni yango. Madini. Japon. Bon, bêta comme ça, tout là les émissions, tout en ndenge plan pour. Parce que ça peut mingi peu comme que deux fois bah on a plateau. Yo bêta tout en soit à taille na yo. Ngai yebi naza batu ba yebi nga naza mutako defa te puis mutaloenge te ya. Na voix ta na ndenge na nga puis na bêta kitoko quoi. On voit tité. Oh comme fata ki mbala ndia ko yela yo. Bah, salon de Makesha. Nazole la bino mabe. Voilà, retour na kata plateau na biso to tikala kitana invité na biso Odrino Muzombo ameka ko changer bilamba ya kina ona kamwe awa communiquer pesa ma ba ya kana ba valise ba kana ba sac ya minene mais yo kana moi qui coûte moi ya 10 mais na moni biloko ya minene ebimi o ba manyi obimi na o changer hein. Oui, ils allaient au Japon comme des garçons. Basangani, babalani, basali fusion. Donc, bazaba ma passe quoi. Na Miyake. Bauta côté mon quoi. Mais Miyake comme si ils avaient griffe moi ya kala, bah là t'as un soutien. Miyake, aza griffe moi ya bourgeois. Ils ont la haute couture. Mitterrand, président de la France à la temps. Miyake, à Salamina, neto bana Congo 71. 82 yojaye 11 ans après. Deux hommes nazaya mokololo quoi. Alors est-ce que après l'icône on aba ni nam de konaye comme des garçons comme des garçons donc yaza griffe à somme. Ya moni batebele na ba Congo na ba pisa ba comme komba muto mona lati comme alati Miyake isemi bazebele na Congo. Donc ba griffe moko ya ba référence. Mais ko balisa boyo balisa Miyake na comme là tamaka. Ouais, on a bêti Japon à Japon. Moi, tout à l'heure, on a bêti Italie pour nous s'excuser na bande Italie, bande na biso. Au comprend, on a bêti bongo pour na bango. Mais mingi peve zalaka. Ah ouais. Oui, ils ont peve. Ce qu'on doit bêti aux autres ça, non na bêti à piboy. Non na bêti boy pour l'angai, na mon angaka papa wemba, maelo, ekumani. Papa wemba. L'ingaki trop boy, boy. C'est quoi, na le colo lembisi? Pour le monde à Japon, ils ont colombisé mais na beti comme ya kilo. Ça dépend ya comme pour sombia parce que ils ont comme des garçons les colo. Ils ont demandé ali, ils ont été honnête moi ketch moi moké te. Ça fait loco comme les colo. Mais comme aux arènes style vraiment fixé hein dans un bloc belende, il y a on a genre vertige même là on passe à zo bisanga mais là tout
Nazou vertige. Madame, Ouais. Nazou vertige. Mais double, maman va pas ça. Irène Muzombo. Irène Muzombo. Maman va pas ça. Maman va pas ça. Ah ouais? Vous tapez sur goût à Bilamanani. Bon, ngai na ibisa ko dernièrement to sala mission. Kokobar na biso ando beta tenir fort. Koko na bino. Ouais. Ando ça na Nogera ba bayebi na ville. Na ibite soki kufa magasin ando beta fort Kokobar na biso. Ba bloqué bando uta ba Europe, ba teka ka ba portugais. Tant ndo ka ba sera ba Costa Pinto. On a beta ba Redengo te Yves Saint Laurent na ba kan na ba pipe ya Kokobar na vraiment so la li na ye na yibi. Moi na zui. Ok, non. Personnellement, ok, béton. Azali trop propre. On a beau taman en vraiment na kola na ndako. Odino Muzombo kala tête aux otika yo. Ozanga ba souvenir mo bilambe et sala pona yo na vie na yo. Bilambe pesa yoni. Souvenir na bilambe zaka ka oyebi bilamba soki okotia ngo po bima ezara passe. Ezala la drogue. Na okite hein. Souvenir na bilamba. Eza lokola drogue soko kochango potika de pasika yango wana poso tika na yo mais so tindoka te pasa ngwana eza lokola mutamela ka drogue po tika il faut ba piqûre rebelle exercice rebelle ndepe bilambe ali. Est-ce que lobby un jour ko souhaiter moi na yo akoma saper net yo? Bon soki moi na ngabotami na yawa oyebano ba botami ba neti biso te bana ba vision moko très élevée. Bisoto yaki bango mboka na bango ata lati ya sombi ya ndenge nini ozani na ba possibilité osamba mbebele soko cadrer bien soko la tano na ndenge bien za ma beta. Est-ce que conseil ko pesa so mutu lelo alinga koma sapera la net yo? Bon conseil na pesa te awa ngocha mutu akata akoti na ye moko mutu akoyeba oyo ko ya lobi ola tapi tuke ya mo non lamba Turquie za mabete Angela na botambo na ngombe na guerre ndo moni guerre za boye fo na ba oui ba benga ngo ba mvunga mvunga mona déjà ko beta ngo boye benga ngo moi souffre beaucoup là on a beta ngo boye za l'aise on a revana ngo pe oui va non boye on a ta bien mais pourquoi ba tout à part cause à quoi faire ndini ba traiter au cas qui non quoi faire je suis très content de ça parce que mingi ba bengi ça bango na poto na musala coiffure de memanga poto naza coiffeur international cause on a des coiffeurs kaka awa yekolika ngulu te nga za ine eza don o nzamba kocha na sala mariage en 2010 limousine tango wana eza cher nazwango 13h 10 minutes bayebi na Saint-Denis place basala ba vitre wana ngam na fongola lelo Saint-Denis kamba wana mona koma na succès bat ba moke kuna ba fête plein ya craquer chili banda tout na les rois de la forêt igwe kalate moro tezoya les rois de la forêt tokobinango ouais to comme na biso presque na suka na ebité lelo na Paris wa mbutu mbuteza et pas ba saper mbutu biso to ba pandisango biso to selaka bo bengi biso ya carte pe ce programme au respecter ba conditions na biso na bureau après biso to ya bio et comme na kati yote mbele bato ba finga ba misala ya bato soko landeli bango azana place ko lala te na biso vraiment bien azana place ko lala te alala na sima ya mutu aza même pas na clé était na chango afa c'est un coach aza na clé te ya ndako na vanda na Paris 18e so na bimi garabo Saint-Ouen métro Guimoké pananga donc tous ndenge moko te mo mutu faut qu'on respecter ba boulot ya bato eza wa mutu aza plongeur ndaka yo sukula basani na ye azoluka eloko akolia c'est moni ndenge mpo ozoluka cope na yo donc mbongo etalaka couleur ya boulot te mutu mosu atimolaka farata bazali awa toujours basukulaka babibembe très bien coiffure eza mosala fier et puis bacoiffeur nde omonaka bango nde baza wana baa bato mbongo non koso te na biso soza bandeka bacoiffeur baa bato mbongo bakufaka nzala te na pale na bango baliaka na basi na bango balalaka nzala te so yango futa lwa ya kofuta mais nazoyebisa yo
bacoiffeur baza bato ya mbongo bazobimisa neti mosala soni. Non, mais mosala soni mpo baza bacomplexé nga na ye na mboka mindele mpona vivre nde na lati boye nabanga osala bulo na nga do na nga oyo nzambe apianga ememanga na poto nabali mariage balimousine na bulo na nga naboti bana bamapasa navandaka stable komisuna so David ya na pale mo mpe memaka bango toke pale mpo bino mpe minoko eleki aobengo David yaka tovandi omona standing jalousie standing eyali na okoso te soki oyepa nango oyo te opa ministre naoloba no naoloba teke nedi nasala orgueil nga aza moto orgueil te bulo na nga moto esala ngai nazala boye. D'accord. tokomi na biso presque na suki ozana bato bapesa bambote conseil mo olobaki opesa basaper na ndenge ekomi désordre. Conseil ya kopesa basaper voilà wana vraiment fo nalobela yango bazotala awa basaper sape eza mabe te tolata na biso tosepela na biso mais totika kofingana totika kokocha basi totika kokocha bamama totika kokocha soki oza vraiment moto bilamba yaka beta soko beti bon bakongole bandimaka bango bato te bakongole bango kaka ngai ngai nazala na nga ngai te nalobaka mpo na nga soko beti bato bakomona ko beti mais totika kofingana parce que na balibanda ya mboka bazomona biso nde tokomi batok donc tokomi batokar motango azala na mpoto fo azala na éducation ya bien donc ye azokanisa kozala na monoko ebele nde koyeba ebele oyo ezosopa bato ebele donc bozala vraiment calme soki olingi sape yaka awa lobela bilamba na yo eza yango delire eza tobunda te toswana te ndenge bozokende wana bazotala bino bokende yango bokoyeba place bokosuka yango bakende yango place bonga bakende mpo bamikolo bato wana azomona bamikolo misu baa ba 60 ans siko sene yo en tant que sape baowelani misusu eza système aketo misusu mpe alobi ngai me mboko eza ngai te mpo mondele asala tout moto to ali awa aza na opportunité ya kozwa azala bien biso so tozoya boye eza te toleki bato tozoyaka mpo délire tomise galerie mais tozalaka mpe na barespect nganga kozwa telefone anga te na bengo David Mombele mojo wana te yuma jamais yuma moto asalaka ndenge wana bandofinga moninga na ye. D'accord. tozwa bamabanga na yo mpo tosukisa na biso oza bato apesa mbote nanga bato apesa mbote David Mombele na sepeli réalisateur na biso Jonathan en tout cas na sepeli émission Greco solo la vérité Miguel Niema en tout cas na sepeli na place eza kitoko malili kutu nazotoka te na ningani trop mais nazotoka te émission eza kitoko na sepeli vraiment na sepeli makasi pesa bato na mbote nabosani te na kopesa mbote na ngai Star Leta na Bruxelles place ali ayoki Omba Lumumba Richard Lwemba agoya Samatone ayoki na kopesa mbote pa petit na ngai Choupette Shungu Macradeps agoya Samatone soyokaki le prince Monjali na London Poupée Kikela le roi de la forêt Igwe au petit nayo donc toujours dans le bagage Japon et on moni na suka film na clôturé Japon comme des garçons isemia ke betami Jean-Jacques Luamba na bosani yote Papi Kunu Aboudi Dadi vieux Lidjo Philippe Bamana mon vieux film Avantage Zoka na le bagité voilà Héritier Ramawel Jésus, mon héritier sera Noël. Petit nanga. Il y a eu Jésus. Jésus. Tant que je bête à Libanda, à Benganga, Chocho. Chocho, cela veut dire so batien à Kekozwa. Ngal va bête à Masola Kaïda na te, bon ba ebinga. De tambo na bango. Na Kaïda menaza na groupe T. Ba ebinga. Tout. Na bo sente masananga ni 15 bayaka. Wana va massa yemba yebinga koleka batu tout ni 15 bayaka voilà na bo sanité
mon vieux Cyril Mandiango, japonais au Quito, Mambo de Dublin, Japon, Nabusa Nyote, fils Dungo, on a le barato qui a un moko. Eva Pongo, Nabusa Nyote, mère double, Irene Muzombo, Maman Mapassa. Irene Muzombo, Maman Mapassa. Mitador MB Malume. D'accord. Il y a Saloumou. Voilà. D'accord. Robin Gele et le Gata, Parfait Zola, Gissi Mwanga. D'accord. Merci vraiment, Otile Muzombo. Merci na passage na yo na solo la vérité na plateau na Greco. Grand merci na ya Willy Sionga ya Maman Lydia Bangala. Ya l'école na biso les Bambino. Merci na place Ozali Maman Lydia Bangala. Merci de Sousouna manager international français Yembe Roi. Merci place Ozali salon d'Amakesh na ville 9 Saint-Georges. Ça fait longtemps que mon a kalana Ozalawana kalamingité na salon d'Amakesh na ville 9 Saint-Georges. Tobo sanité mon vieux Dadi Mabibi mon konza Mombele. Merci de Sousouna yo. Topesi bino merci. Botala biso presque mingi Gilet Molobeli. Moi na poto Gilet Molobeli pe de place Azali topesi vraiment mbote ya mingi Molobeli ya déplique bomba au bazana studio ozo préparer biloko sika tozozela. Merci na yo botala ki biso presque mingi les États-Unis na Canada. To santé bande ka Afrique d'ici de so bozana besoin to tourner monsieur Panabino to koya Angola to koya Maroc partout. Tokoya to santé na kata Bruxelles ali no scénario mon vieux to kutana bango donc to bozaki belé na micro ya David Mombele M6 botala ki biso topesi grand merci na babonné presque tout to kutani mbala sima bye bye ciao ciao. Ici Sidi le cœur ya Bino encore une fois le 15 juillet na terrain GD à partir de 15h. Limba na terrain GD. Cindy le cœur, le quartier latin, ainsi que lui-même le coach Kofi Olomide. Kofi Phil, Kofi est vous tous qui aimez de la bonne musique.